Bonjour, bande konangai. Bonjour, bonsoir, na bisika biso. Ça dépend bisika bozali ernini. Lelo na ye lisusu liboso na bino, poto solo la sujet, oyo to bengi ba douleur ya makolo. Bon, ba douleur wana ya makolo nazalaki inspiré tant na landaki reportage ya mama na biso musicienne très connue, icône na biso congolaise, Mama Chalamwana. Na morceau ya reportage balobaki ke azalaki pe na ba douleur ya makolo, azalaki ko tambola penza malamu te, et puis ezalaki pe na mwa ba souci na kati. Mais nga na tiré mwa morceau oyo ezali ba douleur ya makolo, yango na ye lelo liboso na bino poto solo la sexa, puisque eza baka oyo eyelaka batu ebele. Donc ba douleur ezali tangu ba dégâts eza na misisa ya nzoto, wanande ekozaka ba dégâts, wanande epesaka ba douleur na nzoto. Tozana ba sorte ya ba douleur, tozana 3 sortes. O eza très connu ya ba douleur, tozana ba douleur acute, o eza ba douleur eza mukuse. Neti par exemple soko za na pota, tango za na pota obandoyo kape pasi, mais tango ba traiter pota wana alors ba pasi ba douleur bandiko diminuer. Alors tozape lisusu na douleur o to bengi chronique, on a bete la rabino tango nyonso tout mo wana chronique. Donc eza ba douleur o eumelaka vraiment longtemps, eza na besoin de soin. Donc eza na besoin eza la suivi. Po ba douleur ezala na se wana to bengi chronique. Eza par exemple net cancer ou bien ba douleur ya rhumatisme. Et après nde tozana douleur mususu o to bengi ba douleur nerveuse. Donc wana kutu eza ba douleur, il faut ko vivre nango longtemps. Na tango za na vie ba douleur wane bandoko ya yango toujours ezalaka très important ozala suivi, o mela bakisi ya bien, et puis au suivre conseil ya médecin o yazo pesa yo concernant ba douleur na yo. Alors nazongi lisusu poto loba pona ba pasi ya makolo ou bien likolo selon ndenge nazwaki information pona Mama Chalamwana. Donc ba pasi ya makolo eza différent. Donc tozana ba pasi o ezali na likolo ya likolo, na poso ya likolo. Ba douleur mususu eza na se ya likolo, ba douleur mususu eza na kati ya likolo. Donc tango ba douleur wana o constater yango, il faut toujours que ça la rendez-vous et pas médecin na yo traitant. O c'est important, il faut qu'on expliquer puisque biso toza un mot bato a désordre, donc oza na douleur eza côté mususu yo ke pas médecin, OK o expliquer douleur mususu, alors eza trop risque puisque bako pesa yo information o eza exact te, bako komela pe bakisi o exact te. Donc na makolo tozana misisa, tozana 26 sortes ya os, ya mikuwa na misisa. Yango na siko soki par exemple oza na côté os ya likolo eza déclenché, il faut koyeba, il faut pe ko sentir kosala ka connaissance na nzoto na yo, kosolola ka na nzoto na yo, kosala contrôle ya nzoto na yo. Et alors eza très important puisque ba douleur ya makolo mususu utaka côté ya ba symptômes à cause ya bokono oyo osufraka na yango. Ba douleur mususu eko kozala par exemple un petit accident, neti biso ba mama mo tozalaka par exemple tolinga na biso ba soirée, tolinga ozala ba bébé, tolinga biso ba congolais tolinga toza très bien propre, tolata bien, mususu kutu tellement lingo ozala présentable, ozo solo la kutu te na nzoto na yo ke na likolo nanga ya il faut na lata chaussure nini. Donc tango koya kolata ba taille o ekoki na likolo na yo te, donc eko pesa pe ba douleur, mais wana eza ba douleur o eza ce que omeli par exemple paracétamol et ko kita na yango. Mais ba douleur o eumela ko eza chronique, eza ka très important aux la suivi. Tango ozana ba douleur ya makolo, il faut pe ba poids na yo ezala stable. Pourquoi ba poids na yo ezala stable? Puisque tango oza déjà na ba poids na nzoto o eleki, eko moyen ozala na soutien ya makolo ezate, donc makolo bando sala passe puisque makolo nzamba kelango emema ngambu nazo yesa bino bande kunanga. Pourquoi? Puisque tango oza déjà na poids ozo tambola, makolo ezo tambola na yo na nzoto na yo. Ba mouvement nyonso to ozo sala makolo eza wana, donc makolo eza
na partout donc supportaka ba makambo belé ba conséquences belé na makolo et alors c'est très important ya koyeba eloko nini okoki kosala tango za na ba douleur. Donc et tout ça qui nga vraiment ka ya mama tchala mwana, j'espère pas que ezandeng wana ke za ba cause mususu o ememie na esika wana. Donc ceux qui par exemple muto oyo azana bokono ba douleur na makolo, il faut ko contacter d'abord médecin na traitant. Médecin na traitant de boko solola na yende ako expliquer yo ako poser ba question eza douleur nini, eza douleur articulaire, eza douleur musculaire, eza douleur nerveuse. À partir à wanande ako conseiller o kendo kutana na pédicure aza moto oyo baza ba médecin te mais baza ba professionnel batanga betide sur ba soin ya makolo ba douleur ya makolo. À part ça poko kutana na pédologue pe akipaka ba soin ya makolo na ba douleur ya makolo. Donc ya wana eza vraiment très important tant ozana bokono wana ozala vraiment sérieux o solo la nzoto na yo oyeba cause eza nini e uti wapi e umeli ou bien eza ndenge nini comme ça za la suivi. Donc yango na eloko na lingaki to solo la na bino lelo na ye liboso na yaki liboso na bino po to solo la to partager sur ba douleur. Donc vraiment boyo kanzoto na bino ozana ba douleur toujours zala sérieux ya ko contacter médecin bato baza ba spécialiste na bokono wana nde bangonde bako pesa ba conseil eloko nini ko sala. En tout cas na sepeli pona koya liboso na bino na tiki bino bozala malamu bisika nyonso bozali et na souhaiter bino bien sûr bokono bwa bino.